Oui, merci. Ngai révérend Boama Nzizwama Calix. Nazali pasteur kimbaliste. Pour le moment, Nazali affecté na commune ya Mongafula, lokola pasteur communal ya Mongafula. Merci papa journaliste na motuna botuna kingai pona koyeba commune ya Mongafula pe esika oyo tovande ya Matadimayo oyo ezali siège ya commune. Bato ebele bayebi Matadimayo na 1960 po nzoto ya papa Sipio Mango ekomelaki awa. Mais avant nzoto ekoma awa ndenge nini esika oyo ezalaki po ekoma lelo paroisse ya solo. Papa Sipio Mango abani mosala na 1921 le 6 avril akangami kaka na 1921 tango bakene na Lubumbashi vers les années 34 papa Simon Kimbango abandaki koya pona tango wana soki bakoti ozo sambela nzambe ya Kimbango akokanga yo to bato bazalaki na mwa ba cellule de prière ya koboma na bandako ya bato. Alors esika biso tovandi awa na quelques 30 mètres ya paroisse oyo tata moko azalaki kovanda awa na kibala awa bango basanganaki bazalaki kosambela nzambe ya tata Kimbango ya kobomama. Même ndenge papa Sipio Mango kotambola partout ayebaki mwa selile oyo ayaka na ye kotala bango kuna zana Lubumbashi akokangama na bane 34 ayaka na ye awa atali bango apesi bango mateya alobi bokanga motema boyika mpiko boyeba ete na mwa ntango moke église na biso ekobima libanda ekosambela lokola mangoma nyonso. Soki asilisi kosola bango alendisi bango mbuta Kimbango akotelema aye akomi juste na entrée principale ya paroisse ezalaki na mwa nzela moke oyo tobenga na lopoto sentier akoti na mwa nzela moke wana ti nzela ngo ememami ti esika mozele ezali akovanda wana abimisi mwa saka na ye abimisi mai abimisi kwanga na ye na mutsambo na ye aleti tango bambuta bakotala mbuta azalaki awa baye kolanda ye malema bakulu ya mosika na respect nyonso bazalaki nango avant mbuta azozwa mwa quelque chose azotia na libumu batelemi bazali kozela tango asilisi tout en blanc il avait commis peme makasi bazomona ye na mwa ngonga moke boye tango baye kotala lisusu adisparaître baluki asape kaka ndega ayaka na ye ayaka ne maintes fois. Alors tango elaka ekoki na le 4 février 1960 papa Diangena ayebengi bambuta ayebisi bango alobi en tout cas tango ekoki tokende kozwa nzoto ya papa na Lubumbashi eya. Alors bokota mabonde tokolela papa wapi décision ekoyaki le 4 février bambuta babani kopropose tolela ye na stade Tata Raphaël oyo ekomi 20 mai bamosusu bapesi baplace publique papa alobi papa Diangena alobi tata akokolelama na place publique te. Alors atili bato bakoti mabondeli tango bakotaki mabondeli wana toyokaki na monoko papa Yalala alobi résultat mabondeli elakisi bango amoni motu moko molai atelemi na zamba ngo puisque awa nyonso ezalaki zamba Matadimayo atelemi kaka na place oyo bomoni esika bozwaki mozole wana moto molai atelemi makolo na se motu na ye esimi mapata esika bomona lokola likolo mpenza wana motu ya motu etutani na banuage wana likolo kuna baye koyebisa papa Diangena alobi oui esika ya kolela papa ya koexpose nzoto ya papa emonani te bapesa ordre bakata zamba oyo nyonso bakata yango bakati zamba wana papa Diangena alongwe awa na Kinshasa bakomaki na Lubumbashi na le 25 mars 1960 le balongolaki nzoto ya papa na mabele na Lubumbashi ba récupérer nzoto
nzoto ezalaki mobima intact. Botala moto akufaki depuis le 12 octobre 1951. Asali na mabele 9 ans. De 1951 au 25 mars 1960, nzoto esali 9 ans na se ya mabele, me manzaka ezali, suki ezali, miso ezali po lisu moko ti lelo ezali kotala. Lisu moko ya gauche ezali kokanga, lisu moko ezali kotala. Nde balongoli nzoto ya papa Simon Kimbangu. Contrairement na makanisi ya bato ete bazwi le reste esenge mikwa te, papa Simon Kimbangu akomi mikwa te ti lelo nzoto na ye eza mobimba. Nde balongwaki na Lubumbashi baye te le 2 avril 1960 nzoto ekotaki na paroisse na biso ya Matadi Mayo. Nzoto ya papa Simon Kimbangu ekotaki awa. Bakonzi ya leta bazalaki, bandimi ya kote nyonso ba Brazzaville bangola bayaki. Miracle emonanaki mingi ya solo po ete tosi toye kozwa masolo oyo na mwa distance, mais sinon nalakisaki bino esika ebembesekwaki kaka place tozotonga tribune wana cimetière moko ezalaki wana. Tata moko asekwaki ntango nzoto ekoti tata asekwi, abengaki famille na ye baya kozwa ye bafamille babange babona. Mokolo yango bibembe ebele esekwi babani kobenga bango na bakombo. Famille Kingani boya kozwa mwana na bino akufaki na accident, asa abimi azali awa. Mobali tel mwasi na yo akufaki azali aya kozwa ye. Babengi bato basekwaki mokolo yango, bafamille bayoki somo bayaki te. Nde la butu tango moi désordre boyoka ke bayaka basala mwa mobulu aux environs espace entre 0h ti vers 3h du matin. Nde nzoto ya papa Kimbangu elongwaki awa ekei Nkamba, ekobekele kokoma Nkamba na le 3 avril. Nde nzoto ekomaki na Nkamba. Me likambo oyo ya Matadi Mayo ezali hasard te. Soki botali na mokana ya Genèse le chapitre 50 verset 10, nzoto ya Jacob mwana na ye Joseph azwaki elaka lobi jure ete nzoto na ngai mikwa na ngai okokunango na cimetière ya bakoko na biso. Tango balongolaki nzoto ya Jacob na Egypte, bapemaki na mboka moko, nzoto epemaki na mboka moko babengi yango Gorin na Tad. Babengi Gorin na Tad, nzoto epemaki wana. Alors tango nzoto epemi na Gorin na Tad, nzoto ya papa Simon Kimbangu pe epemaki na mboka babengi Matadi Mayo. To yango moni Matadi Mayo ezali site moko spirituel. Ezali site spirituel, ezali pona monga fula kaka te, ezali pona mokili mobimba. Awa soki moto aye na problème na ye azwaka solution. Awa soki papa azana likamo amoni te, il faut tokota mabondeli bati na biso mabondeli kana ba place mibale na monga fula. Yango tobenga monga fula commune prophétique. Puisque mabondeli soki akoleka na Matadi Mayo te, ekoleka na Lutende. Nyonso bisika mibale wana ezali kana kati ya commune ya monga fula. Tala na mwa mokuse maye malekaki mboko Matadi Mayo na pesi histoire avant ekoma paroisse. Papa Kimbangu ye moko azalaki ko visiter bisika oyo. Nde na le 4 février tango décision ekoyaki papa lobito ke zwa nzoto batu bakotaki mabondeli esika oyo ezwami na nzela prière. Papa Diangana ekopesa ordre bakata matiti. C'est que ekomi paroisse ya Matadi Mayo ebotami le 2 avril 1960. Elongo mouvement de la surveillance, mouvement social, la surveillance qui magise et botami siège yango akoloba ke berceau nango ezali na Matadi Mayo, puisque mokolango nde mouvement de la surveillance et botamaki yango epanzani na mokili mobimba. Tala mandamo ya explication to pesa to Lusantu na Matali paroisse ya Matadi Mayo. Oui, lokola tango nzoto ya papa elongwaki na butu wana batu nyonso délégation batu wana bakumami na kati ya délégation nde bakendeki histoire na bango. Nkamba moto akoko olobela biso lelo to nkamba moto agéraka na bawei na bato bomoi ye nkamba moto akoko yebisa biso batu wana bakendai wapi, me bakendai na bango na cortège wana bande bazonga na bango.
Merci par ma journaliste. Ndako oyo ezana mabanga. Ezali esika ba exposer ki nzoto ya papa Simon Kimbangu tango uta Lubumbashi. Tango bato bazosala recueillement esika bakitsaki nzoto ya papa eza ndako ya mabanga. Oyo mosusu wana bomona ba rideau ezali esika ba papa Diangena, papa Kisolokele, papa Diangena, papa Dialungana bavandaki esika ya bango litotongeli bango payote wana oyo te soki papa ye azana besoin asala méditation akota na mozole azana esika kopema esika na bango kopema ndenge ezalaki na le 2 avril ezali esika papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangena bavandaki tango nzoto ezali liboso na bango bavandaki na esika wana. Alors pour na kokota na mozole condition ezali mozole lieu saint, c'est-à-dire condition motifo abongama kana nzoto te kolata bilamba te, mais il faut spirituellement abongama pe esika wana bakotaka bikota te. Alors soki moto aza na besoin kokota kuna mpona kosenga akokende epai ya Nzambe na fololo d'alliance, soki azali mpe na malasi amemi aye na fleur mpona kosala alliance na Nzambe alela makambo na ye asenga guérison asenga nyonso misala nde tobongami tokoti ye asengi ya bimi. C'est une condition moto fo abongama spirituellement. Nakanisi biso tokoloba kaka na monoko te bino moko bozali komona na bilili paroisse évolue makasi. Comme plan ya liboso évangélisation nde ezali kolakisa bato monene ya tata molimo santo tomeki kosala makasi mpona koyebisa bato ntina tokomaki bakimbangisi mpe ntina tosalelaka tata Simon Kimbangu mpe ntina nini tozali kotonga lingomba matadi mayo l'évangélisation bino moko bozali kolanda bozala na l'image na biso même oyo bozwi lelo évangélisation ezali mpenza préoccupation na biso ya liboso koteya bolingo ya solo po ete mondimi fo ayeba bolingo ya nzoto na ye moko po soki olingi nzoto na yo moko okosalela yango mabe te. Bolingo ya mozalani na yo mpe bolingo ya lingomba misala ya solo bomoni bino moko misala ezala na nkamba ezala awa bino bomoni bamama bazwi bokonzi 3 mois seulement mpona kokende 27 babattre record bazwi première place na monde tango boye pe na matadima basurveillant bomoni bango pe babattre record pe et basurveillant année nyonso fête ya le 2 avril le 3 bazwaka esika wana liboso tango boye abomoni résidence chef spirituel nakanisi na mokili mobimba résidence chef spirituel ya liboso ezali oyo etongami mpona papa à part résidence eza na nkamba na Kinshasa papa aza na résidence te eza komi na liboso epesi papa ndako na ye moko biso toyebi Shenoda ezali ndako eyamba bakonzi nyonso papa Diangena azalaki na kati Shenoda mpe azalaki loge na kati lelo papa Simon Kimbangu na hasard puisque azali na esika mosusu te na yaka mais première résidence oyo ezali batongi na kombo ya papa Simon Kimbangu chef spirituel eza na matadi mayo eza na bacondition nyonso tolongo wana te tomeki komema modernisation ndako ya pasteur communal seki batongi yango na ndako bakoyeba responsable avandaka na kati toutes les conditions sont réunies et lelo bomoni mpe mpona mozole yango et subir transformation même soki ezalaki permis kokota na kati eza oyo ezalaki na 1960 te oyo ezali mozole ya lokumu mpenza n'importe qui soki avisite akosepela kotali mpe tribune moderne tribune oyo bomoni wana ekozala ya étage eza na makambo ebele na kati même salle de séjour eza na kati eza na basanitaire na kati eza na basacristie na kati alors okolobaka eza première tribune moderne na monde kimbangiste biso so okoti na batribune nzo omona toilette oyo bato bayebi toilette eloko mabe me biso toyebi ke besoin naturel ezali di totie bacondition nyonso ete même bakonzi soki baye bavandi bazali à l'aise moto akozala agité azali te totie tribune wana soki esili
ezali modèle ya liboso oyo tozopesa exemple na kati ya monde imbangiste. Sinon évolution ezali makasi. Tozotonga misala oyo nyonso osala kaka bana ya matandima yo bazoboma nzoto na moke bana ya Mongafula. Nalobi bien bana ya matandima bazoboma nzoto na moke bana ya Mongafula baye bazali na vision de loin. Mais paroisse oyo ezali paroisse internationale puisque makambo eza na kati eza ya bana ya Mongafula kaka te. Et soko ye chaque mercredi chaque vendredi bato bautaka Sangulu bayaka mabondeli, bato bautaka bacommune nyonso ya Kinshasa bayaka mabondeli. Même semaine oyo je pense ezalaki mardi toyamaki mama Ramona ntango ayoki malekaki mama Ramona ayaki toyamaki avandi mpe na biro awa. Totongi baparoise ebele. Temple ya Niangara eza bana Niangara bato batongi te. Kinshasa mobi batie maboko bien que participation ya bana Niangara il faut ezala te à 60% puisque eza mabele na bango, mais biso nyonso tocontribue. Temple ya Bukama eza bana Bukama batongi te. Ili ngoma mobi batie maboko totongi yango. Centre d'accueil ezali paroisse internationale biso nyonso tonga centre d'accueil même bastudio wana so okei na Matete temple ya Matete ezali ngoma mobi bamoto etongi yango. Mais paroisse ya Matandima yo toza na secours te parce que mpe bayekolaka te kotala ke paroisse toyaka chaque fois bato bazalaka apesa biso maboko te. Tosengi na bato ya mitema malamu bokoka kosunga biso ezala baye baza na poto bozala na biso. Soki botale maquette peut-être ce qui occasion mpo kozalaka bato ya presse po toexpose maquette wana mpo na raison ebele. Botali maquette wana ezali ya monene ya charge ebele soki secours koya te tokosala ntango ebele mpo tosilisa yango. Or papa alingi ete baparoisse etongama. Paroisse okola Matandima yo eza paroisse fo etongama na lingoma mobima. Tosili te apart raisonnement ya papa totongela papa bureau. Bureau ya papa ifo ezala toza na maquette nango bureau ya papa ifo etongama na étage wayaka na baservice nyonso bazala na kati. Awa ifo totonga restaurant moderne parce que bapaya mingi bayaka mituka ekufaka balalaka awa. Bato ebele bavisiteur nyonso bapelerin bazokende ntambo même ya Kinshasa mingi balalaka awa. Soki bauti ntambo balalaka awa. Toza na restaurant moderne awa ifo tozala na bastudio loka centre d'accueil. Totonga bastudio loka centre d'accueil puisque bato ebele bayaka awa même na babeko bayaka na makambo ebele barecollection esalamaka awa. Bisika na nyonso bambula ezobeta mo eza makasi oyo baosala ba 3 jours tozala na esika ya koyamba bango malamu. Yango tosengi na bato nyonso esika bozali otindela biso bamateriel ya mosala, otindela biso bamateriel ya presse ya information libangisi puisque presque tozobuna mpona kosomba baéquipement na bango mpona kotia bango à jour na makambo oyo ezoleka na niveau ya média azala à jour. Alors bino esika nyonso bozali bozokambelela biso kosunga biso soki bolingi kozwa bainformation ebele na numero na biso mpe ezali nako kopesa bino numero ya WhatsApp 089 91 42 456 nalobi 089 91 42 456 081 50 33 698 081 50 33 698. Vous en avez besoin de biso, obenga biso, ezala mpona bainformation mosusu tozali disposé mpona kopesa bino yango. Nakanisi mwa ndamo mpona korépondre na motuna na yo yango wana. Merci. Merci papa journaliste. Nzambe abatela bino mpe na mosala monene bozali kosala.
mokendo. Ngai Révérend Bouama Nzizwama Calix. Nazali pasteur kimbangiste. Pour le moment, nazali affecté na commune ya Mongafula, lokola pasteur communal ya Mongafula. Merci papa journaliste na motuna botuna kingai pona koyeba commune ya Mongafula pe esika oyo tovande ya Matadi. Mutasongi songa za sanctionné please pour mutasongi songa kwa mboka na seconde mboka kufi kasi ndo kitamu tuna mbula le mutu moko na lebitike bali abaki donc yo mutasongi songi mwana bumbula ta constat de côté ane mama lobi misala to tika le makat ingénieur ko expliquer to na posa bakaro barido moquette et pe bakit eloka mutu yango wana Mbote papa journaliste kombo na ngai mama pasteur Kiamboka Kiamiaka Alphonsine pascom ya bumbu soko moni biso bumbu toye ko sambela wa paske tozwaki message ya maloba papa ya le 26 mai na Nkamba na fête ya eseka alobaki ete bumbu bosala makasi bosisa mosala wana bo bazo déranger bumbu batika bumbu kimia parce que ndako wana eza ndako makambo naza na ba conférence belé esengeli esila na lombangu pote bato conférence babada kokota yango na tomona ki ete solo naza na bumbu apesanga mosala oyo banda le 6 avril l'an 2021 nde tozwaki mosala oyo na maboko ya papa na Nkamba Jérusalem mais epesaki ngai likanisi ya koloba ete na mema nde bapatron oyo bazosala mosala oyo na kati na amphithéâtre batala mosala oyo tosali bayeba mosala oyo etikali esengi nini yango wana bomoni ete na memi bafidèle nyonso ya bumu toye na amphithéâtre bamoni mosala bango basali to accélérer oyo etikali po topesa Nzambe esengo posa na biso ete Nzambe azwa esengo amona esengo po biso bana na ye topambwama pamba te sacrifier ya mibale tozosenga na ye Yawe Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani ete apesa bana bumu mbongo
parce que boye bazosala bazofutama te bazokende koteka ya malogo eza te mais biso lokola toza bana riche tokozala bapauvreté na bongo nde c'est pourquoi omoni biso banso toyawa po tosala mwa mosala tokota na makambo mike etikali na biso sur 100% tokoloba tosali 80% etikali na biso 20% nde yango tolingi tomema yango rapidement po topesa nzambe esengo tala ntina biso toyeli lelo na centre d'accueil message tozali kopesa na bana na bumbu biso banso tolamuka liloba na nzambe bakwesaka ngo te soki nzambe alobi esengeli biso yingi etakaka na biso totelema biso banso tokotisa mutu na makambo oyo tosilisa mwa ndambo etikali nde liloba na ngai eza bongo meme bato mosusu oyo amoni te natia mwa elembo kuna po te nzambe apambola na yango na mosala papa apesi na bumbu epekisami na yango te bankwa luzolola mbote oyo mfumba mbanza azalaki komona soki azali mosika meme aza na Kinshasa meme aza na bapays ya bapaya amona biso amona nga mamaki ya mbonga awa na biro ya amphithéâtre kokutanga na vandi mpona kozela likabo oyo ya koya nango po tosala mosala oyo biso nyonso topambwana voilà tala makambo biso toyeli lelo na amphithéâtre soki moto aza na posa kosunga nga aza libanda ya mboka akoki kobenga biso na nimero ya telefone abengi biso na nimero ya telefone tokoyamba ye mais na préféraka kopesa nimero ya telefone ya moto azaka permanent na kati na bureau ndakisa président aza na biso pembeni akoki kopesa nimero ya telefone moto nyonso aza na ye posa nde ayawa na kati na amphithéâtre tokoyamba ye na esengo nyonso mpo biso nyonso tozwa bana papa fo topesa papa esengo lilobo ya koloba na kati ya ndako oyo yango nde mokili bakoyebela ye yango wana nde tokolamukela toyebe te azali nzambe tata molimo santo tala makambo biso toyelaki yawa na amphithéâtre mpona kolukaka solution topia nzambe esengo. Merci papa journaliste. Donc batata ba mama amphithéâtre oyo topeselaka mbongo mikolo nyonso bongele meso yango epai tozali donc ndenge tolobi misala ezokende malamu volonté ya ngai na yo ekosalaki mosala mosala esila. Oui, mbote nga kombo na ngai papa dialunga na diake se généant nazali surveillant commune ya Bumbu. Komona mosala oyo eza pena esengo mingi mais tosenkala makasi na tata nzambe apesa biso makasi pe bozwi po tosisa mosala ndenge alobi na un mois na kuteleki ebele mosala na ye esila donc soki esili na ye ke ye ntango akosepela biso mpe mapamboli ekoyela biso makasi. Mbote papa kombo na ngai mama Mbenza navai na commune ya Bumbu na selira mayulu esengo na biso ezalaki lelo mama communal abetaki sete ete biso nyonso bandima Bumbu toya kosangana na amphithéâtre na kotala mosala oyo papa Simoki Mbangu Kianga na pesi na biso bana Bumbu tobongisela ye amphithéâtre pamba te oyo ezali parlement ya tata molimo santo yango wana biso bana Bumbu toyaki mpona komona mosala oyo nzambe molimo santo apesi biso esika parlement oyo ekotambusa mokili mobimba yango nde ezwami awa na kati ya centre d'accueil tosengi mpe bato ya mitema malamu baya bamona mosala oyo tosepelisa nzambe na biso pamba te soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli yango wana toyaki mpona mosala oyo mpe tosali mosala ntinsana esalami mpona kopesa maboko na mosala oyo ezali kosalama awa na amphithéâtre yango wana esengo na biso yango tosenga kaka mpa na ye moko nzambe molimo santo papa Simoki Mbangu Kiangani apambola biso bana ya Bumbu apesa biso misala baye bazangi misala basala baye bazali koteka bateka bata bafaire bazwa misala bata misala maboko bazwa bachantier pamba te mosala oyo esila soki ya sepeli biso tozwi mapamboli posa na biso yango wana tosenge mpa nzambe na biso na komba tata mwana molimo santu amen. Conseil tozopesa na bandeko oyo basili kolemba bazala te lokola lisolo oyo toyoka ya batobia basala balati bangesoni bato wana na bokonzi ya likolo bakomonaka yango te totika kolemba totelema tosilisa mosala oyo nzambe na biso asepela mpo ta biso bana Bumbu toka kozwa mapamboli tosenga na nzambe apambola biso nyonso tozala lokola bapwali ya mbwa tolala esika moko tolamuka esika moko pamba te mosala oyo papa Simoki Mbangu Kianga napesi biso esila pamba te soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli esengo na biso yango wana. Merci beaucoup. Kombo nanga François Mabila Mawila naza pasteur pe ingénieur na kati amphithéâtre. Merci beaucoup na banza suko moni Bumbu meye ko sambela wana tina ya suivi ya maloba o papa Simoki Mbangu Kianga toko loba depuis le 26
alobi azana posa amphithéâtre sila pamba des musala qui confié na bumbu pour ba conférence ne abana kolekisa ngo déjà yango na moto mobiliser ba membre ba diminuer ya bumbu to ki na kati amphithéâtre pour na relancer go ya encouragement to ya ko accompagnement le ba mokonzi ya bule o ya pesa biso mokolo le 26 yango moto ko sambela biso nyoso awa pour na bandimba tala musala o ba sali déjà pour ko yebisa bango o etikali na mukuse ndenge bomoni amphithéâtre zo kyango boete ezalaki pas négligé mais salema ki mbangu na tina ba conférence ezalaki à l'horizon tant biso toyé to banana ko changer au moins na otali likolo to sali plafond en plâtre donc na mukuse to banana na toiture po ndako ndo tanga makasi to bungisi toiture to sali plafond en plâtre si mais plafond en plâtre moni tozongeli podium bozomona ndenge ezali na lumière nyonso bozomona et puis tozongeli climatisation de zoko parce qu'on va travailler finition mike to chaba carreau to sokola ba vitre to changer ba poignée tozongeli ba installation hygiénique nyonso to tongi ba fosse septique asika pour na ozongisa ndako na ba norme ndenge ezalaka. Je crois jusqu'ici par rapport à œuvre ndako to comme déjà na 70%. Donc to ba finition etikali ezali juste ko sala ba finition mike ko tia ba carreau na place ezali na ba carotte et puis ko sala moi ba modification na ba place mususu mais les grands travaux et ça est mis déjà donc le cycle peut-être on a 30 ou 25% et les 25% et 30% ça quoi bien ndako quand nous parlons de l'habillage tozina nous décoration intérieure pambate to ko tia ba rideau ultrason to ko tia ba moquette na place mususu bomoni ba vie des ali to ko tia ba kitio ba to ba fandela je crois les 25% tikali nde yango wana bon. Lokola financement ezali bandimi nde bazo pesa c'est un peu difficile ko calculer bon ezana poche bandimi mais lokola bazana volonté au moment opportun ceux qui mouvement obembongo bakisami na tamoko record ko sila nango bandimi no sabu bazola na biso na ngonga oyo na banza tomoni musala ndenge mokonza bula pesa ki biso ndenge pesa ki njila kimbanseke batonga palais présidentiel lo lenga mpe bumbu ba pesa ki amphithéâtre ezape na ba paroisse mususu ndakisa ba bongolo ba monga fula ba pesa bango ba studio ba pesa bango ba salle de musala sale makate mais bumbu lobi to ko tosa maloba mokonza bule ndenge pesa ki biso ngo bumbu azoka charge amphithéâtre bomone omno so boza témoin ezalaka boete ezaki na plafond ya triplex ezalaki omona moko mo to lobezate na kati za couleur ya Pierre de France mais to zongisi maloba mokonza bule nyoso lingombe comme vert blanc de moni langa vert blanc plafond en plâtre omoni ba spot oyo eza 400 spots na plafond soko koti na ba bureau nyoso na ba 200 quelques spots donc ba spots na kati na 600 quelques spots sans que compter ba lumière nyoso mona sorte nyoso ezali et puis to dotango na régime ko adapté na basal ndenge ezalaka ba jet d'orgue kozala ba lumière plateau kozala biloko nyonso esengeli kozala je connais on a na suka et to na décoration intérieure nde bomona ba rideau ba biloko nyonso et puis papa jour ko ya ko sepela makasi pamba te ndenge atikela ngo jour akotaka eza susu bongo te. Merci papa comme na malidi mbaka na chorale ya Yerusalem ya bumbu nazali protocole na kati ya amphithéâtre naza na responsabilité mama ki mbonga pesa nga pona ko kabola ti o etali batu nyonso ya chantier na mokola lelo naza na sengo mingi pamba te papa Simon ki mbango ki angani apesa ki biso musala biso bana bumu poto réflexionner amphithéâtre lelo ezali sengo mingi po papa Simon ki mbango lokola apesa ki biso mbela na lobi ete biso bana bumu toya to sangana to pesa ye maboko pona musalo esila yango mokola lelo na zene sengo mingi tata Simon Kimbangu kiangani ye moko afongola ayebi bana bumu neto zaka devise na biso ezali kwanga moko ya tata Nzambe moko ya libota afongola lisusu po tete ko osisa ye misala apambola mabota na biso nakopesa conseil bandeko bazali kolemisa nzoto ete papa Simon Kimbangu atikaka na nonga mutu te soko saleli ye pa yebi ndenge nini nakofuta yo soko lembisi nzoto moye pe ya bongisela mayoza nango posa ezali te conseil nakopesa yango. Oui, nazali vraiment nesengo surtout plafond et kitisi vraiment mutema na ngai nazali vraiment nesengo komona musala oyo biso bana bumu tozali kosala. C'est vrai que tant ezalaka te koya mikolo nyonso mais namoni vraiment évolution kitoko vraiment. Donc OK na ba finition Nzambe asepela tozo mapamboli. Pona ba jeune nyonso bumbu nzela ya kopambwa yango oyo parce que bakimbangise bazebele kasi papa pesi biso charge oyo parce que ayebi ke toza capable ya kosepelisa ye aza na ye na mapamboli ya kopambola biso facilement tellement que
charge apesi biso ezali munene mapamboli mpe tokozwa yango ebele. Donc message apesa bagene tolemba te totia vraiment courage mpe motivation tosilisa evre nzambe apesi biso. Merci beaucoup. Tozali en bon terme. Le coup laissé tongama déjà, nous avons obligé de consommer on est tous au monango. Ce qu'on dit kanda que sidi neto l'équipe opération bakiti. Ce qui to longo wana tu es na bakaro. Ce qui karo sili tu es na kiti. Donc kuna yambo tu aussi sana nunda ko pona ko permettre ba conférence et banda. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti koteya biso wana nde bile na biso bomo bakopesaka biso ntongo nyonso yango nde ekopesaka biso makasi ya kotambola pe baprogramme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela mabondeli tobosana te ndenge tolobelaka ngo ntango nyonso. Papa Semoki Mongangani alobi ete azongisi mokili na ye a zero elakisi ete na ebandeli awa makambo nyonso ndenge aza koyebisa biso po ete tokoka kolonga mabondeli makasi mpe misala ndenge aza kotinda biso botongi ya Luselemi mpe botongi lingomba na ye so tolobi ke lingomba na ye lelo oyo nde lisali kolobama ete mokili eza na mpasi ndenge mokili eza na mpasi mutu nyonso akoluka esika nini akozula kinia nzoka nde batata na biso papa Kisolokele papa Lunga na papa Dengene Kuntima batikalaki koyebisa biso kaka esika mosusu te kaka Yelusalemi yango papa Mambanza papa Dalunga na kianga nataka koloba ete soki botongi Yelusalemi te pasi na bino ekosila te yango nde papa Semoki Mongangani azali kotinda biso totonga Yelusalemi botongi Yelusalemi ezala nga kimbangiste banon kimbangiste bakoluka esika nini Yelusalemi ezali esika bakouta soki batamboli bamisusu na makolo ezala pe na mituka ezala pe na baavion tango akokita esika esengeli akotuna nkamba ezali wapi pe akoluka esika paroisse kimbangiste ezali po apema na tango wana biso na baparoisse soki totongi te ekozala na biso mpasi kolona pe kobokola na tango wana uyambi mopaya koluka kopesa eloko kolia soki oza na moyen te oyo ezali te bozali kobokola te bozali kolona te eza mpasi mpona kolesa bapaya nyonso wana mpe kosomba ntango nyonso ezali mpasi malamu ndenge papa aza kotinda biso kolona mpe kobokola toza na bamabele na biso na ntango wana toloni tobokoli mpasi ekozala te mpona kolesa bapaya nyonso wana manso wana ndenge papa aza kotinda biso yango ndi tosengeli tokoka kosalela mpe ndenge bapesi biso programme ya misala na kati ya Yelusalemi toza na periode ya ilanga construction ya Yelusalemi bozo komona bino moko bisika mingi ezali kosenga ne mabanga ezala bamoelon donc mabanga ya minene pe bakayas donc mabanga ya mike mike nyonso wana malamu to mipesa tango wana nzoto ezali makasi tokota na misala nyonso wana po ekoka kosalisa biso soko omoni ete nzoto eza mpenza makasi te
nkamba esengeli ke tango nyonso ezalaka petwa service d'hygiène bakombo ezali esika omonisali te zwa kombo pwete esika ekoma petwa misala nyonso wana yango bazali kosenga biso na kolona pe kobokola mingi periode yango tokotaka bilanga pona kolona loso kolona maniok masango tango wana yo moni ete omesani kokata elanga bakapita bazali oyo bakolakisa yo bakopeso machete bakolakisa yo esika tokokata elanga tolona masango nguba biloko nyonso oyo esengeli mpe na kobokola toyebi ete tozali kobokola mingi bantaba biloko nyonso bangombe bisika po wana ekosengaka batu bakende kobongisa mapango nyonso wana na tango wana oyo oyebi ete musala wana oyebi yango oye kose présente topesi na bakapita oyo bakotalaka misala nyonso wana mpe momesana na biso ezali ntongo nyonso tokozalaka na ntintsani yango ndio tokosalisa biso bosombi majute sikoyo toza na periode ya elanga soki mwa kafe to sukali eza te pasi yango mpe epermetaka biso po ete kosoba mwa sukali mwa eloko ya kolia ndenge totie systeme ya 3000 francs na 3000 francs wana ezali ete okoki $100 même $500 tata nzambe ye moko ayebi ndenge nini apesili yo ndenge nini mpe ozongisili ye nyonso wana eza kopesa biso nde mapamboli bwa bwingi fyo tutuorile mukubaki bampangi zetu babingi kabawanga lingalako tsungulako mpangi zetu za kuangola kuna mbwenga je kuna kimbele samu mitutelega mukumakia ntungulu kwa a Yerusalemi votu tatomboka mu Yerusalemi nsilu luluza batatu bandongo ufoka tutungi di Yerusalemi ko mpasi zetu kasileni manisako idi hao mnalumbukia unu tata simo kimba unkiangani takutusunsu munadiaka mpasi vo twatomboka mu Yerusalemi twatunga Yerusalemi twatunga mpe mavata meto mabeto kibeni vo mission vo paroisse za beto kibeni muna mutuzingilanga kadi beto kibeni butukuizanga mu Yerusalemi tangu zankaka mu malu vo malu mayoyele tufweti sosa fulu kina kituvundisila nitu katulendi kwenda munzo za bantu ko tufuti kwenda kaka muna mafokola vo maparoisse mabeto kibeni muna ntangu ina vo tunezi nzozeto muna ziparoisse sika dikala dia mpasiko mundekolo imana maonso no papa simo kimba nkiangani kata kututumina vo twasala bisalu twatunga Yerusalemi twatunga mpe mavula mabeto kibeni muna mutuzingilanga yempe twena ye fintinsa ni konso kwa suka fintinsa ni fina fikutusatisanga mpasiko munsumbula fisukati munsumbula mazuti ye mambo mamingi nsamo mina myaonso no imyao tusikilisi tufokole munkumbwa se ye mwana itata mwanda wavelela amen. Baninga etika limoke tata nzambe akotinda biso mwana wa ye na yango tosokola mitema na biso kolo Yesu akomi pene pene na biso tata nzambe akotinda biso mwana wa ye na yango tosokola
akomi pene na biso. Baninga etikali moke, Tata Nzambe akotinda biso mwana wa ye. Na yango tosokola mitema na biso, Nkolo Yesu akomi pene na biso. Tata Nzambe akotinda biso mwana wa ye. Na yango tosokola mitema na biso, Nkolo Yesu akomi pene na biso. Baninga etikali moke, Tata Nzambe akotinda biso mwana wa ye. Na yango tosokola mitema na biso, Nkolo Yesu akomi pene na biso. Toyembela Noele, oh Noele, mokonzi akokita aose. tokumisa Noele, oh Noele, mokonzi akokita aose. tosanjola Noele, oh Noele.
Clarisse Mama Selo. Esengo naza nango mokolo ya lelo mpo na mbotama ya nkolo na biso Yesu Kristo papa Dialungana. Ye abota biso mokolo ya lelo. Bandeko nyonso bazali kolanda ngai. Réveillez-nous mpona likambo ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu asisi aya kati na biso tovandi na ye tozolia na ye tozoseka na ye. Ye wana papa Dialungana nde abotami kati na biso. Merci. Nga pe na pesi bonne fête na mobile na nga na bana na nga bango nyonso. Bonne fête pe na mokili mobimba. Nzambe kati na bato. Meilleur vœu papa Simon Kimbangu, maman Sidonie, maman Tom, maman Francine, bino nyonso. Papa Benza. Joyeux Noël, fidèle Kimbangiste, bino nyonso. Joyeux Noël, la famille na mobimba. Joyeux Noël, on est nyonso na Europe. Joyeux Noël. Papa Dialungana, esengo pete za kolo esa bota meli biso. Oko yana yamba mi bala na kati na biso ya batu mwindu. Solo pamba te tika to kumisa ye po sengo, to kumisa ye to sanzola ye. Po ete to ebisa na batu ete mokolo Jésus Christ bota magande ezali mokolo ya lelo. Mingi ba ebite me biso ba Kimbangiste ebi secret